Mwana ya Congo, bondi melangaike, likambo ya changement ya constitution. Eza kobeta mbonda makasi na classe politique congolaise. Oyebaki, soki otamboli na opposition, na ba acteur ya religion pe la population, ndi melangaike. Okosala constat en tout cas mingi baza contre idéologie ya changement ya constitution. Souci ya bato mingi ezake régime actuel ayebana nous ko réaliser ba promesse oyo epesamaki ya koluka kotia population na ba condition ya kitoko. Ya koyeba ezake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali président ya mboka auti koloba yango clairement na province ya Chopo kuna na Kisangani. Na mitingi oyo asalaki ba réaction pe ekomi kokweya wenze lokola ya opposant Martin Fayulu ye alobike mwana mboka Félix Tshisekedi aza kosakana na moto lokola mwana muke bango bakotikala jamais kotikela etan asimba constitution peuple aza na besoin ya ba frontière nyonso ezala sécurisé kobengana pasi oyo etondi awa na kati ya République démocratique du Congo kokoti sa sécurité ya malonga kobatela respect ya droit de l'homme pe ba institution ya malonga oyo ebibi na ba élection ya solo solo na nyonso esengeli kozala na bomoko ezate pour la constitution de plus de 115 localités ya mboka ekomi na maboko ya banguna pe gouvernement asala kabisalela na misolo ya l'État. Moïse Katumbi Chapwe yepe alali pongite bondi melangaike abeteli yango mbonda après discours ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon ye, constitution eko-changer te. Eza expression ya volonté ya peuple pe mutu moko te akondima basimba yango po na ba intérêt personnel. Qui vivra verra. Némi Mwilanya proche Joseph Kabila Kabange yepe agangi na mongongo makasi. Kolanse etumba na peuple oyo aza kozela social ekoma kitoko pe amona changement ya pouvoir eza erreur ya makasi. Tobatela Congo tobebisa te oyo totonga. Makambo wana ekosalema te. Na ngambo pe ya Église catholique Abbé Chole abetisi mbondake problème ya République démocratique du Congo eza nde ya mutu. Donc homme politique ya lelo oyo aza kosala pona intérêt na ye abosani le peuple d'abord. Pona bango ba évêque ko changer constitution eza mabe makasi pe ekoki ko déstabiliser mboka na ngonga oyo ezala nous stable te. Awa tokosenga kaka ba décideur donc bazala pouvoir elongo la population toluka d'abord oyo ekomema esengo na bomoi ya République démocratique du Congo pe nyonso ekwelongo kitoko sans kutu ko forcer. Soki kaka congolais azi oyo aza koluka bondimela ngaike akozala na ye musika ya makambo oyo etali politiki po azwi esengo na ye. En tout cas makambo oyo boyebela yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Souci, pasi, pemawa, ndeko na ngai ya Congo, bota la famille ndenge baza kolela. Émotion, moyen même ya kopekisa bango ezate. Mama aleli mwana na ye oyo, azali susu na bomoite. Jemima Diani Mogwo, célèbre présentatrice ya journal télévisé à 23h na RTNC, akufi kaka boye na bapota oyo, azokaki na bambeni ya bakuluna. Juste kaka, tango asalaki musala na ye ya ko présenter journal télévisé ya 23h na RTNC1 mokolo ya mardi le 12 novembre 2024. Bota la même avenue avant Dakar ndenge ekoti mawa. Eza bongo na commune ya Bandalungwa. Mutu nyonso akotaki na pasi ya liwa ya mama journaliste Jemima ndenge atiki biso kaka boye. Liwa ya pasi oyo eza kosenga peza ele kaka boye te. Même ba collègue de service na ye baleli. Bota la bango na conseil de rédaction bazi 1 minute de silence na mémoire ya moko la bango oyo bazalaka kosala mosala elongo. Je suis parmi les gens qui l'ont accompagné à la morgue de l'hôpital 59. Voilà, je suis très touché. C'est une fille bien éduquée et très polie.
À tout le monde, il appelait toujours chef, chef, chef. Chaque fois qu'il avait des ennuis, même pour des éléments à faire passer, soit on a oublié son élément sur les conducteurs, mais c'était avec beaucoup d'humilité qu'il le faisait, ceci. Nous venons de perdre une personne de grande valeur. Puis, j'ai réalisé le dernier journal qu'il a fait le mardi. Et le mardi, je lui ai remis le conducteur à 20h45. Jemima avait des valeurs, une fille très polie, et à moi, quand elle devrait s'adresser à moi, elle m'appelait toujours Yaya. Et le premier jour qu'elle avait présenté son journal télévisé à la une, moi je l'ai encouragée. Côté la réseaux sociaux, motonyo so alelipe, message à ma condoléance, ezase kokoya, synonyme, ya collé la vedette, ya journal télévisé à RTNC 1, il y a 23h, et surtout, to comment on a eu le soutien à RTNC. Problème ya bakulu na oyo to ebite soki esilisi ba autorité ya mboka mayele po solution esaka komona na te asilisi musala kitoko abimi na batima RTLC 1 po akende kozwa moto musika pete na RTLC 1 batubiye bambeli pasi pe mawa kozanga ata moyen ya kosekirize ba agent RTLC oyo basilisaka misala na butu biso mbonda ekolo tokaboli mawa na bandeko na biso ya RTLC 1. Likambo etali service ya immigration la République démocratique du Congo toye bagate si réellement que e fonctionnaka to e fonctionnaka te po soki otambole ba commune na biso partout o komona kaka ba service ya DGM et comment na ebele mais sur le terrain ba commune ko kamwa po ba étranger ba tonana ebele mais ba zakal sur ba visa te ba comment na bango protéger au soi-disant la général moko boye na colonel moko boye ministre moko boye ko kamwa to ebite ba côté la Congo la frontière nini lelo oyo soki okena mboka bapaya bakonzela biso ya ndenge na ndenge bovoyage kabila boyebi komona ke soki osangi visa okokoma mal à l'aise mais epa na biso tokamwaka mondele to indien chinois to libanais to pe nani atazangi visa aza na ye na kimia passeport kutu enkipa babwaka kala yango ezalaka nini lelo kamera ya monda ekolo etambolaki mpo bakongolais mpo etuna bango nini oyo bakanisaka mpona baétranger bavandaka awa na Congo oyo libanien oyo nani ayawa nimi kanem azovanda mais biso na mamboko na bango ovandi boye lelo babengani o seke deuxième na mboka esilaka eloko te seke bango mpe totobengana bango omwa tosala na kompani ndi azobeta moningani azobeta congolais mbata soki olingi osimbebe omona ndekolo congolais azosilikela yo mais biso na mboka libanda tane banyokola biso bendien balibanie bazonga biso tofandaka lese awa toyekaka kolamusa service ya immigration bokende na l'hôpital lokola ba HG to pe hôpital ba cinquantenaire ba indien batondala ebele kula ebango kutu na ba immeuble ebele na ba ville ba chinois bakoma ebele bombe kala ko identifier bango koyeba si réellement que baza ba séjour na bango to pe baza na ba droit ba exploitation awa la kati ya Congo na mikanda ya solo to ya lokuta po bana kitsa sa ba la Congo ba lembi na bango étranger bakomi ebele bazaka mikanda mais kokela moko ba paya biso tonyoka makabe pa na biso e comme na facilité boye mabe makasi ya ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamuka po omona misala kitoko fondation Jonathan Sangu aza kosala à travers ba service na ebele oyo eza na kati ya fondation yeba ke na fondation Jonathan Sangu à travers FJS devise na 500 fois pamba par jour et kosala ke na suka ya mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na fondation Jonathan Sangu ba fetaki kitoko vula oyo euti kosila nde biso ba mama to sepelaki to sadere na kati to komi ko pesa mbongo chaque jour nde moto na moto ndenge ya sepelaki ko pesa avantage nange ezali parce que na musala nanga ezo sala mo makambo ebele mutu omona kake biloko eza mibale misatu na mesa biloko mukebo eme na nsima nango makambo ebombama ya mwami réunion oyo ya fondation mpona mona baninga nde bakotaki basali bazwi biloko yango ngai mpe nabakinga mpe fona meka nga mpe nakota yango nakoti nde namoni
ekende bien. Ebongo na cadre ya ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo ndimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala. Je vous informe que soki yo telemite mususu azate biso nde to bana ya Congo yo nanga tokosala ke tozala bien. Tangu tolobaki na projet FJS devise kuna tolobaki bongisa bonane ya bana pona yo mutu ya tembe yaka le 24 décembre ya même année otozali yaka yo moko omona bimona meso ekosala yo bien. Pona kozwa bango ndimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na fondation Jonathan Sangu. Pona nyonso ya social yebake oza mobimba. Fondation Jonathan Sangu yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sangu congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani. Nzambe tango akelaki mokili akelaki mwasi na basili na ye na manzaka na ye kasi toza koyeba te lelo tokoma komona ba jeune fille kotia manzaka kotia basili importance nango ezalaka nini pe tango nini tokoki kotia basili yango boyoka ndenge batu balobaki wana namonaka sili déjà nzambe asali yo naturel yo kende ko bakisa susi eloko mosusu mpona nini nga vraiment ndenge basi batiaka ndenge wana nasepelaka nango te apart wana toza so na manzaka po yo mwasi soki obakisi manzaka kosokola na yo eza ndenge nini bilamba okosokola ndenge nini vraiment po na nga vraiment babiloko wana eza mabe yango ezoboma bango bamiso yo batiaka basili na bamanzaka wana eza mabe po basili enano ezoboma miso soki oza malamu miso na yo eza bien te okokisa 40 te okomona lisusu bien te maya miso ere ezobima ere nyonso ezobebisa miso manzaka eza pe kitoko te eza ka signe ya diable tokosenga na bandeko na biso bana basi boyebaka utilisation ya basili pe ya banzaka tango nyonso esengaka te kaka kotia manzaka esengaka te kaka kotia sili parce que parfois ekoki kobebisa miso na bino parfois pe ekoki kobebisa manzaka parfois pe ekoki koampeshe yo kosala musala toyeba ete basili totiaka ngo air moko na tango ya bafeti manzaka pe mema kasi bana basi tokomi kolekisa ndelo totika eza malamu te tobeti kaka mbonda. Magazine Mbonda Ekolo esalaki descente temate mesala kolakisa bino information ya kitoko biso tokosaka te botunanga nini awa tozali na commune ya Bumbu botala awawa ba mama bazali koteka na bango na mwinda ya Kimfwansoni oyo tolekosana na tango ya kala likambo ya pili kutu babosana yango tala mama oyo atie to misoni ya mai atie mwinda wana eske soki petrole ezwi yango eske to misoni eko za kitoko ekozala kitoko te mama oyo azwima pana ye akotisi mwinda na kati ezosala pasi makasi tozosenga pe na bashino bosalaka pile na bino pe eza lisusu makasi te ata torche na bino bozali koteka toyebi te tango mosusu bakimi na bango depasi ya pile na depasi ya torche bolanda biso tango tokitaki wana mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika eza ngai le coutumier suprême le coutumier de la nation Mala Ibrahim Shams autrement dit Baplan nayo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance pe nayo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te tokoya koluka ngai te na yango nasengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalite entre mwasi na mobali
ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango na o babengi na kati ya problème financière na kati ya problème financière baye o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoyeba kosunga bango comment est-ce que baye ba ko avancer na ba faire na bango alors tozopesa pouvoir il y a domination il y a réussite il y a succès il y a art nyonso aux ala musicien aux ala côté ya théâtre cinéma aux ala joueur tozoyeba kotombola mutu na ndenge oyo ye alingeli tozali koyamba mikolo nyonso pona bino baye bozuli baku ya kolanda nga ya mbala ya sika numéro na nga eza affiché wana une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali likambo ya bapasserelle ya Kinshasa tokoma kokamwa toyebi soki tozali na village OVK to pe na village Mpangu botala neti passerelle oyo eza kaka awa na capitale précisément na ngambo ya pont kuna na route mokali yango nde esungaka population po bakatisa ngambo na ngambo mais eta nango mawa trop mawa plein pe kokamwa on dirait côté oyo babosana bango mais balepite bayaka mopanzi oyo pona koluka bavoi bavote bango kasi soki bakoti kaka parlement babosani population même na bavacances parlementaire na bango bayaka kutu te passerelle oyo babengaka yango na kombo ya pont kapwepwe kokatisa yango il faut osala angele po tétanos soki kaka okwei eza pe kobenda insécurité moko ya mabe makasi na butu population baleli nito po osu basali biso awa eza pombo ya kitoko nzela mo principal na nito nzela oyo koto ndeza bo ebeba nzela batu balekaka awa na nito ndenge ezala nzela oyo ezala mo ya bien nzela ya kitoko fo batela biso pena ba minda public awa si batela biso awa normal mais physique bakomo telema awa bakala batu awa babotela bango basaki siko nzela nini bakoleka awa tokosenga kaka na ba autorité ya mboka beaucoup plus ba décideur ya ville ya Kinshasa bosuka kaka na Gombe te na limité te bokitana na Kimbaseke na route mokali na ngambo ya pont bomona état ya pont kapwe ndenge ekoma pe bolukela ngo solution 2023 mingi bakozala sanctionné pour to éviter discours nini bakomemela population pour depuis bakoma ba ministre to pe bakoma ba député depuis bakenda parlement atele komoka malunga basali la population ezalité biso magazine d'actualité mbonda ekolo tozakaka koloba eyokani Nekonanga ya Congo, article 15, débrouiller pour mieux vivre, idéologie à Kokuba, Oyo, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité et la Moussaka Bajen Ebelepo, bakomana idéologie ya Koluka. Bino moko, bokenda kalabamboka, bomolaka mingi batonga bandaku na bangola babriki ya kasi, toye bakate, ndenga nini, babriki wana eutaka wapi, pe basalaka neli po batonga yango. Botala awa tokumbi bino na kinga kati oyo ezali awa na plateau de bateke botala ndenge nini baza kotonga ndako oyo ebandaka ndenge nini batimolaka nanu libulu oyo munene ozali komona awa nde babibisaka mabele oyo yango pe esungaka babeta babriki kaka yango mabele oyo yango pe ekomaka nsima po bamatisa yango ndako ndeka bozali komona bazali kotonga bondimela ngai ke basali potopoto ya kitoko oyo kopermettre ke ndaku oyo ekobeta ta 10 ans 20 ans ekotika kobukana te bino moko boyoka ba explication ya kitoko na mbonda oyo ndenge nini ebetami ndako boye liboso tozwaka pati mabele oyo omoni oyo poussière ezalaka tolambi yango na mai ekomi pati boye pati wana tobeta yango na moule ya mabaya yango tobimisa ba bloc plein boye oyo totonga yango système ya moellon totonga yango système ya moellon mpo so otonga yango système ya niveau obrique ya ciment eza na lunette na équerre eza na bandako mosusu neti oyo pauvre Mathieu atika mwana ya CDF chef eza ti siko na ebukani te esali 35 ans eza na bana mosusu babotami bakuti ndako wana milelo baboti yabo esali kitoko yebake article 15 débrouiller pour mieux vivre masolo ezaka na centre-ville te soki pe omoni ezako simba te depa kende atraba intérieur okokoba pe suka na masopo eko permettre pe ole sali botalo kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda Bana Congo
Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. La mettre au plus cher, je peux seulement dire cher, cher, pour son cher, moi bon soit qui mais les autres sont gâtés parce que le plus cher. Biso toza ba peuple congolais, papa na biso oyo aza bokonzi aza biso aza po asunga peuple congolais to po biso to susana kaka nzela ya malamu eza te surtout na route locale na biso soko okoti libulu munene eza na mutu osunga biso aza te eza kaka na kata kolala fulu boye na wenze kolia pasi bana bekoli leta baatanga te baokende baobenga na bango baetudia bazokotela baona bekoli baolanda baprofesseur bali kotangisa te bazozongisa bana vile kisaka tokokansu te eleki cher na cher transport nakoza na 10 000 banda wana koma kizana 10 000 wana nakozongela yango te transport ezosila ndenge oyoki 300 3000 bademi pe bademi terrain donc bino tovotaki papa tosepelaki po bakitila biso dola bakitila pe kolia ezala kitoko toki essence ekiti bo biso kolia mokoni botelemela biloko ya kolia ekita pri biso pe tolia bien totangisa pe bana ezokoka te kaye lelo ezalaka kaye osomba ko 3000 kaye osomba 4000 lelo kaye ekomi 9000 kaye moko douzaine bon soki oza na bana 10 na ndako fo somba combien mpo bana wana batana fo toke lelo kula mosusu lelo toke kula mosusu tozokoka te tolembi ete tosuka wapi na bana tokoka te leta talela biso makambo oyo essence ekiti no dollar ezokita te biloko nyonso ezaka tani tokosufrir toza na bana baotanga ndenge nini tozokoka te. Mona ya Congo, en tout cas bon dimela ngai keso okei na Changu na komina Kimbaseke mikolo oyo bamiibi batomoki mabepe la police en tout cas avec beaucoup de professionnalisme bakani kosilisa bango botala lokola awa na société ya bimi oyo ezali sur avenue Indépendance la route Mokali na komina Kimbaseke batie maboko na moyibi oyo en tout cas ye kobuka bandaku koiba kobotola koviole nyonso ezaka vraiment ba domaine na ye mais tout oyo akoyi na filiale la police bino moko boyoka ndenge nini Mbonda ebetamaki bandeko oyo eza fayi oyo tuna eza bana oyo baza kobebisa mabele secteur na biso kobotola kotheorize population lobi babenga biso na 4h du matin akoti na ndako moko bake kobuka yango bazwi babiloko na bango ba TV à part ça eza bano bazobotola ba téléphone bazosala bazobebisa population nde lobi tokite sur le terrain totie bango maboko oyo eza fayi oyo ezali tuna donc bano bazobebisa mabele na biso na Kimbaseke 3 na mabele oyo ya commandant major Visa. Ah oui, toko senga kaka na la police en tout cas bon continuer kosala musala kitoko avec impact na idéologie po population ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba vivre na kimia yango pe biso tobetisika Kambonda ndeko ya Congo en tout cas bon dimela ngai ke likambo oyo etali insécurité précisément à la Kataville province ya Kinshasa beaucoup plus
na komine ya Kimbaseke kuna na Changu elekindelo na kosabino te eza kosenga kaka professionnalisme ya ba policier lokolo ya le commandant Patrick Jipiarando oyo aza kosembola boulot kitoko avec impact na idéologie. Bondi belangai ke le commandant Patrick Jipiarando aza déterminé ya kosilisa ba criminalité na ba banditisme oyo eleki na secteur oyo ye aza kosala musala kitoko. Botala lokola awa a présenté biso mwana mobali oyo na kombo ya R9 bondi belangai ke R9 bana Kimbaseke route mokali bayebi epo azali vraiment champion na masolo oyo etali koiba kobuka koboma koviole nyonso ya mabe en tout cas ezalaka kaka ba vision na ye tellement que le commandant Patrick ayemoko akitile mabele kitoko akangi mingi sous commissariat muke oyo ezala aveli buma na mokali mingi na commune ya Kimbaseke akangi ye bino moko boyoka ndenge nini abeti simbonda. J'espère nous allons remercier d'abord respecter provincial ville de Kinshasa, to remercier commandant d'ici Nabiso le colonel Mboussa, de remercier le commissaire supérieur adjoint l'office pour Mokoko Visa, commandant chef Nabiso Kimbateke et toi, na confiance na morale na courage à pesa Rabiso. Na ina là la Sabino première bande. J'espère aux hommes na oyo avandio. Grand colonel général. Ouais, Simbi Koto nyonso na buma. Donc hier moto lekate moto lekana godi te téléphone te lobi ezaki voir 23h ba bengi biso que Petro azo sala ba désordre to komi akangi kokwa bato mukolo akangi ekati na kotika ete abami kokwa na 4 fois pona nini biso police tozo problème tala dégazui machette à parler tala dégâts kati ngai commandant la police tala nga kati nga teni tala akatinga iteni alobi ke biso to kosala nini kaka na occasion wana ba présenter biso pe mwana mobali oyo bozali komona azali mwana aza mineur mais kotala ye boyete suka na moyibi oyo aza konyokola me bakoko na ye bato bao théoriser Pascal bango ye donc papa uti musala mama uti musala akoleka te bamona moto na chakosi te toye po tosilisa mabe oyo nyonso azomona bilongi oyo ayebi ke bayibaki ye aya po tocharge bango bakende aki de droit ministre ya justice asala mosala na ye biloko ya boye eza kosala pasi makasi la police azosala mosala kitoko esengeli mpe bacours de tribunaux boyeba kosuka la police de manière ke bato oyo bazala vraiment musika ya peuple yango mpe biso tobetisi kaka mbonda ndeko na ngai boyeba ke misala ya bapaster mingi awa na Congo ekoma mpe kobota mbuma ya malamu mpe misusu ebotaka mbuma ya mabe parce ke bakoma mpe kosalela basentiment na bango suka na yango esukelaka bango kaka mabe kaka ndenge tokolanda na masolo oyo tozali na matanga ndeko na biso akufi kaka ndenge ezalaka le pasta abandi mateya kaka ndenge le pasta abandi mateya bino moko boyoka ye ezali misala ya molili ndeko na biso azali kaka nzinga nzambe na biso akopermettre te boyebaki tokozongisa ndeko akozonga na bomoi kokamwa le pasta abandi évocation tokosukisa satan lelo tika ndeko na biso azonga tika baange basala misala kaka ndenge le pasta abandi baévocation toyoka kuna keba pembeni ya sekei mobulu ebimi sanduku elingani sekei bouge nebisa bino bandeko tout le monde tout la mwisi ya zaza bamoni ndenge seke lingani sanduku ebouge donc bayebi te bakende wapi mais lepesi mikendo depa epa ya koko tiri bino moboyoka ndenge nini abeti mbonda ventiri bato bakimi cercueil ebouge sekendeko alamuki levier tiri etake levier sage yoka yebela ngambo na ye petit zala calme totala soki ekosuka boni nakosa bino te levier tiri alobi na pesi azala calme totala ndenge ekosukela awa yebaka ke soki ozalaka pasteur yebaka misala na yo mpe ekoyebana iso oyo eza a suivre yango tobetisi kaka mbonda